Mwasi wana kuta libala kabela nenga kutu te wana mwasi na iye moko ya libala. Oso comprendre? Mwasi na iye ya libala yo na biso juju. Mwasi ba bala ye lelo ba bala ye. Lobi ba bala ye. Lelo ayo si banana lesbienne mo fibe mabolo. Boni base mabala salité be. Azaka na poto. Azaka na poto ko. Ni ngabalo baba be. Ana mboka nini? Baba si à Bruxelles. Bato bana basi ba bomba basi na bango yo kati vraie lesbienne neti nga pena na boy est-ce que na ko ndima mosi mo boy abima na mobali mo boy asilisi kuna ye na nga jamais jamais lo ba mosi na futa nga kitoko lo ba futa nga kitoko o ka bona ba to yenge jamais boni ba mafisi boy boni ba pota batu nyoso bo sangisa batu boni ba complexe boy amoni na misapite juju na vraie boule, biso to lesbienne, moi ba lesbienne, ma kata na biso za misapi na biso. Na ebi ya te ona ofungola ngana ngoti. Na do ebisa osiko, kenne kota no mutu. Ya ngona ofungola ngana ngoti. Na misapi nino yaza na ngo ya kokota basi. Okota ba misapi onyo sotonde nini. Na basi ngo ba plaisir à sentiment lokuta. Yo za misapi minene ya ngona ofungola ngana ngo ha. Mwasi wana kuta libala kabela nenga kutu te wana mwasi na iye moko ya libala. Oso comprendre? Mwasi na iye ya libala yo na biso juju. Mwasi ba bala ye lelo ba bala ye. Lobi ba bala ye. Lelo ayo si banana lesbienne mo fibe mabolo. Boni base mabala salité be. Azaka na poto. Azaka na poto ko ni ngabalo baba be. Ana mboka nini? Baba si à Bruxelles. Bato bana basi ba bomba basi na bango yo kati vraie lesbienne neti nga pena na boy est-ce que na ko ndima mosi mo boy abima na mobali mo boy asilisi kuna ye na nga jamais jamais lo ba mosi na futa nga kitoko lo ba futa nga kitoko o ka bona ba to yenge jamais boni ba mafisi boy boni ba pota batu nyoso bo sangisa batu boni ba complexe boy amoni na misapite juju na vraie boule, biso to lesbienne, moi ba lesbienne, ma kata na biso za misapi na biso. Na ebi ya te ona ofungola ngana ngoti. Na do ebisa osiko, kenne kota no mutu. Ya ngona ofungola ngana ngoti. Na misapi nino yaza na ngo ya kokota basi. Okota ba misapi onyo sotonde nini. Na basi ngo ba plaisir à sentiment lokuta. Yo za misapi minene ya ngona ofungola ngana ngo ha. Bote wana diam déjà l'été fait ma foot à ce que zanga obino grandam avec un grand chèque à la cadre actualité bandeko babolingo to lisusu lelo na sangoni ni bandeko kande botu ko yoka to pe ko landa na introduction to pe na ibandeli émission oyo bandeko na biso bako swana en fait bazo sala eza live bon eza ki live direct kande bat bakata ka bandambu ndambu bat bakata ki batinel nga pe lien et j'ai trouvé ça intéressant men lo bakina yana lo belango kande bomoni explication opesa bino ezate bando na biso baza ba auto benga balele balele Mobutu eza obomona ya chocolat pembe ya makasi te ya chocolat waza na si wa oloba wana Dardine Keto na suka na ochela bino video ya Dardine Keto na Mobutu en fait ce sont des amis oba bebani likolo ya mwasi certainement bozoka ba dire ya Dardine donc Mobutu on dirait salela ki ezua na fille moko boye oye Mobutu sope ba olinga na sope bazozala naye tout ça et comme il sali que tina ba live na ba TikTok ba exope ko boka na ba mbwakela ba bilo mo ba jar wana et pesi tiamona et on bomoni sko Dardine a chrétien sko Mobutu azo pese la zo pese que no ya za vrai lele ko le kai ana misapite o ko satisfaire moi si ye a vrai lele. Et elle est vraiment dans sa peau, en tout cas, elle est très à l'aise. Elle s'allait bien. Quand elle bomoni azo loba, elle moi qui no kondenge peut baler le bas salaka. Bandeko, pourquoi on a l'émission oh? Bon, et puis moi ça bah où elle est là, alors moi si elle est là, s'il vous plaît. Donc il a un homme à la maison, elle a pardon un homme à la maison, mais en même temps, moninga moi sous mususu alembola raye. Et allez-y comprendre.
Pourquoi je suis venu faire cette émission? Et, chers chrétiens, nous avons un défi à relever. Les défis à relever, et c'est de dépeupler le royaume de l'ennemi et puis de peupler notre royaume, le royaume de Dieu. Les lois les chrétiens ba plus na ba futilité, hein. Toza plus na ba spectacle, ba miracle soi-disant, ou yana ba miracle. Le vrai miracle, c'est lorsque une personne se convertit, donne sa vie à Christ et Jésus. Vrai miracle les a avec la monnaie. Grand miracle les a kokatambolate. Grand miracle ou encore vrai miracle ezali o to mona te to yoka te ba koya ba tomber net na catch kibi. Ba personne numéro à chaussure, ba bimiseli mbongo na MPSA, miracle faux, archi faux. Le seul vrai miracle o Satan ko salate. Eza ko bongo la musumu ko bongo lisa mutu motema. Mutu alongwa païen comme chrétien. Alongwa mutu masumu akoma ya nzambe. Ça c'est le seul miracle que Satan a causé à la terre et c'est ça le défi à relever. Les amis, ça fait trop mal, hein? Comment on a basi kitoko boy, besoin d'ardine de bo, n'encan de bo. Non, tu sais la bino vidéo na ina mobutu na suka, bon mon a comment elles sont, bien qu'à même mobutu anapé basi kitoko. D'ardine, je l'aime bien. C'est une sœur, on a intercédé pour na ena ndima ke ndiko mwasio. Après ça vient na Yesu. Na ndima ke d'ardine keto. 2 ans, ils ont ébélé. Moi, ça, au bon la motema. Je sais le Dieu que je sers. À moins qu'à la moto au bon wana te. Mais na ebika au bon wana parce que ana sema sanzambe. Mingi, Satana ataka kaka ba grande destinée. Mingi, Satana désorienta kaka bato ba na eloko nzambe. Ah oui. Nandima ke moi sur a évangéliste munena oteara sango malamu. Dardine Keto. Je l'aime bien. Azara très poli, hein. Et ça très pour lui bino boyebi car ba monde ba réseaux sociaux na ba délire et surtout ceux bazo finga yo et que wana motema te en tout cas tu vas déclencher et na l'année même live en moke il faut mona que elle avait vraiment des retenues des réserves donc kanda et poussé à l'obande boki ba mamba salité wana bino boyebi ba monde ngo ndenge zalaka en tout cas mo so mutu bosu botia ba kata donc après tatou. Bandeko, et ça li passi, et moi c'est li bal en question. Na vidéo ami balé bomoni basi momi balé ba anase. Et moi c'est li bal ba marketé, hein, moi c'est li bal yo na coin azat pembe, je sais pas trop, bon mon na ba image. Bandeko, na lingana lo bakana ndeko moko zo landa, to pokuta li bakwa olanda émission oyo. Ta mususu oyebi lele moko to pe balele. To pe ba pedula. Et il faut beaucoup prier pour eux. La Bible dit derrière toute chose il y a un esprit. Ezalaka bangote, conscience eza captive, intelligence eza captive. Mukolo, il faut rebondir la nzambe à quoi il sa voile na miso na bango et puis a fungola, hein? Abimisa maele na bango bomoto na bango na boloko. J'ai une amie ape na TikTok abetela lisolo ya cousin pardon na alobi cousin nazo te ya sango malamu ya kosakana te aza actuellement na France. Bande kozala pedula depuis son jeune âge, depuis adolescence na ye. Aye ko bongo la motema na ba vingtaine d'âge, ba 26 ans comme ça. Abi aleka na Angola avant ya poto. Ndeko wana na Angola azalaka deuxième bureau ya ministre moko mukonzi. Sikoyo bino bobi Afrique ndenge ezalaka basi bazala ba umbu. Surtout so mobala mona aza mukonzi ana mbongo. Yo moi sitela mosa mukonzi nyoso basela ko mbongo tout yo za toi ça le lokote. Donc c'est l'homme qui commande. C'est l'homme qui dirige mobile nde mutu. Apesa ba ordre. Et la lopango babande rovanda ezaki ndako munene makasi likolo na se. Mwasi ya liboso na se. Yende kona biso mobile wana no vanda likolo. Ndo kona biso mobile wana no vanda likolo. Deuxième bureau na se mwasi ya ndako na bana na ye likolo.
abi na ngayebi sanga lobi grande dame ndeko nanga na ndo chaka bakabelwa milaye komati na loketo. Donc so azo leka il faut ba yebiso ki wana mobali oyeba te. Ndeko wana komeka kutu koloba na ete ko aza soki mobali soki nini. Donc au fin bino bobi comment il se comporte ces gens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon la motema na circonstance nene. Akenda ka Turquie. Bon quand ba voyageur bakenda ba Turquie wana. Et ça verrait que bakanga ki na ebite so asala nini na kati ya boloko. Na kati ya boloko amoni vision. Na vision wana aoka mongongo zo yebisa ye que soki abongoli motema atiki vi wana ba obimise na prison. Donc mongongo yeso azo interpeller azo yebisa ye apesa vine na Yesu aobimise na bisika na sikoyo bandeko boyebi nzamba benga bat bandenge belé mona muto ana ndenge nzamba bengela ye. Et qu'est-ce qui s'est passé tant à la mouki tant ndenge abeta lisolo na ye ya conversion na ye. Et na omeko solana ndeko na ye so to zoka un jour to ça na émission ta live na YouTube e uzamalamu ayoka chaleur. Donc tant à la mouki na sirso wana ayoka moto on dirait so na motema do suki wana bakabelu na milaya ndo chaka na ayoka ngokaka azo benda yango ako benda yango alongola pikola. Donc azanga kimia c'est comme ça que et marambo bandara échangera na vie na ye na ndenga pesaka vine na Yesu tout ça ama osela nzambe azala so avandi atali na gitalatala oka o regretter akumisa nzambe mukomso azobisa grande sœur na yona lobi ya blanche nga mobali gitoro boye vraiment solo wana abi na mituna ka na koma na niveau na ndenge nini mambona na dosala ngonde dona ndima te lekela ngai. Pourquoi on appelle ce témoignage pour na olakisa bandeko na biso oyo ba finga des fois balele ba pedula bo finga bango te ezala force moko ezala au-delà ya oya bango monde bazana na bango conscient ezate que non te atane boyoka bango babeta atolo te ngana mobali ngana ajo ngana noko amwasi ou encore ngana amwasi lukuta so bavandi conscience ezonga monde baloba ke batama boma bazala na moment moko chaque jour pendant 20 minutes conscience nezonga ils sont comme ça bayebi bazala conscient que soka mobali nazalaka mobali soka mwasi nazalaka mwasi. Et pour votre information et préoccupera bango pe. Ah oui, parce que na landa témoignage il y a plus ou moins 3 pédoula. Mora bongola motema mi balé bazana na via ki pédoula y compris Junior Anta batu bayebi Junior Anta. Na landa témoignage ya Junior Anta boke luka témoignage ya Junior Anta na chaîne na le Kechu na émission ya Kati. Na oka pasi. Abola bana bandeko na ye batuni balobi na ye obola bana ye kutaloba ke bana ye batobele bayibika bana ye balobi na ye bo batuni bayibisi ye moko na bango so akomi lelo PD ça le sengo apparemment parce que abi esanga mabe na osepela te et puis na olinga ngote bota niveau mais yo za PD comment est-ce que mwana na yo ou encore mwana ndeko na ngako ma PD yo kango mabe bon comprendre bon ni comme na biso na conscience ils savent certainement reposer question bon c'est quoi ya mona mabe mais pourquoi linko zonga mobilité te akoka te o monika ndenge yo oyebi ke kobo ya mabe mokoka kotika ngote c'est comme ça. Ah oui c'est comme ça. C'est une force que au-delà il y a yewana akoka ko bimana ngote ezaneti prisonnier bomoni mokangami ako komi kangola te. Est-ce qu'un prisonnier de lui-même peut sortir de la prison? C'est impossible. Il faut pas bimisa ye ndenge bomona ka batu wana bazala captif. Il faut une force au-delà, il y a esprit wana ozo mateye pour abima. Et cette force n'est que la force ou encore la puissance du Saint-Esprit. Bible zoloba, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, dans le livre à Romains, cet esprit donnera la vie dans vos corps mortels. Donc, lui wana nde ils ont la capacité à bimisa bango na ba prison na yango bande on a le na osala émission o. Pona lo barana mwana nzambe nyonso oyebi mutu moko na ba eta o bondela pona ye. Kotonga kete ko finga kete.
bondelaka mpo na ye soki abongoli motema alobi esengo kozala ya lokumu ezongi epa na nkolo epuis ebele bakopesa bavi na bango na yesu yo mpo oza en récompense te makomi ezoloba il y a de la joie dans les cieux lorsqu'un pécheur se répand ou encore se convertit bandeko to bondela mpona bandeko na biso oyo kota basi kitoko boye oyo babongi bazala basi ya mabala ta motu neti Dardine alobi parce que bafingani non bafingi kisita ya na mwana ta alobi bona ndimi na kisita akisita te amwasi nzambe apesa ye mabele amona bamansri ndenge azalana amwasi wana eza eloko satana okotia na motu aondimisa ye. Et vous allez constater généralement bazalaka mpe na problème à conception balele surtout soka mibotelaka te bao bazalaki no mibotela déjà mingi mpe okapa aza mpe na ntina bana te parce que asi abota mais mingi oyo ezalaki aboti nano te et satana combataka bango mpe makasi kote wana pourquoi mais parce que yo mikomisa mobali abotaka te c'est ça. Les amis, prions pour nos sœurs. Soki nzamba permetaki yo ke émission oyo eza parce que alingi o jouer rôle alingi o contribuer o bakisa un plus na likambo epesi pasi komona basi kitoko boye bandeko bilembo ntango asuka Bible ezoloba c'est vrai, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bamarambo c'est vrai exista déjà avant même mokile comme o ezali lelo. Mais vous allez constater 10 ans, 20 ans passés, ezala ndenge ezali lelo te. Oui, peut-être le bagage réseaux sociaux ça n'a rien à voir. Lelo on a ba quartier eza pasi bozala toke musika toto ngana ba Congo na biso bino ngana bino to uta Congo n'est-ce pas? Moi qui vous parle Nabota mina longo Afrique na âge à 16 ans. Aujourd'hui, j'ai plus de 35 ans. Na quartier na biso, en tout cas, na tikala au monde na PDT, ni na ba bisika na bandoko kene ko tambole pa ba camarade. Na ebika ka tonton moko, azalaka pedula mabongola motema. Abana pe ko kanga suki boy kombone na kangate, tato za do juste pas na biso, je crois après 2 avenues. Et abano tchaka bachoko makasi boy komone na kangate mais tonton na koma ko sambela. Donc ça babilo mo c'était rare. Ou comme on a peut-être moko, je sais pas na multitude mais leloté hein, leloté bokene na ba Congo wana eza na ba Kisasa wana bino bo uti ba Congo ba kinu wana na ba quartier. C'était très rare. On attend sous moko peut-être na quartier na commune moko songolo et puis ba tout mo ba yebana ke donc les ababilo ezalaka trotté mais bota lelo c'est pratique au kebato kana chaque balabala pedulaza na chaque balabala pedulaza est-ce qu'avant ezalaka tezara bongote bandeko bilembo atangwa suka objectif pour ça ya satana ezali amema mokili momana lifelo yango moni azo maximiser ba force na ba potentiel na ekibo satana na azui pasteur moi le bara satana azui 70e vitesse de dernière vitesse à autoroute do akutio na nzela obikate yango bo mona ba maramuneti ya ba boyo quand lorsque vous voyez ça en tout cas il faut vraiment kozala en état d'alerte parce que c'est clair que le fils de l'homme a commis n'importe ah oui hein a commis n'importe mais malheureusement et belle ba s'aventure ba s'azarder ba sakana na ba vie au moins mutu na 40 ans na 50 ans mais façon azo tambolela na modèle azo zwela makambo o mitu na mais mutu ezo sala tote or Moïse azolo ba apprendre à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ah oui, lorsque mikolo ya mutu komi compter age omo poussana yo mo moni penza que non age omo kende il y a pas longtemps na janvier anniversaire nanga ngamo natali toso kola ko to kola do to asuba na mikete malembe to kola lobi to mba koko et pourtant kala tozaki peka baba na ndenge net ba age ka baba no to botio mais lelo oyo
sikoyo malheureusement ebele ba réaliser mambona te au quand azaka bébé au quand on est mukilo osukata au quand neti ya okufa te au quand neti c'est triste et regrettable et pourtant tant que tout le monde a mambo il faut toujours avoir conscience au réaliser vie mukilo naza et anini pourquoi naza na mukili ngana anani et objectif na mukili anini lelo so na kufi donc osa déjà bilango na tikel ko sa anini est-ce que mission na yela na kokisi na rendre compte au fait babilo ko na ebelete ebelete yango bandeko pour conclure je dirais et Tommy Lengele hein et ça vino na Yesu et ça vino en ordre ah oui parce que la fin de toute chose est proche de la Bible tout passera mukilo oleka nyonso oleka sauf rien à part car les loba o ezanzambe et de rendre compte na ba vie de vivre yo otambola ndeni to potambola ndeni lobi ebaki nzamba otuna yo na mukilo yo zala ko sala nini ngamu na chao na tinda yo mission nga na tindela okokisa o rendre compte et ebaki soki obeta libanda oza muto mawe ya muto kosote le paradis est réel l'enfer existe l'enfer est réel ah oui donc sois conscience et Satan a matelo na zolote. Et la seule façon de résister na yé, c'est d'avoir Jésus dans ta vie et sois en moboko. Rassure-toi que Azar olenda katina yo. Donc nimela et puis au tambola na obanga ye. To pena ba instruction na ye. Pour to sakai. Oyoka pour ça la volonté na ye. Et non ya yo. Ah oui. Parce que Moutou sans Zambé, c'est pratiquement impossible de savoir volonté en Zambé. Ouais, on s'appelle sans Zambé, sans mourir mon aïe. Donc, minga rolo beza, mais to lobi essentiel. Nzamba pambole langa bino mona bino. To comme na biso na suka. Yo oyo tamuso zabina ba pratique oyo. Mon ami, Romains chapitre 1. Na otakout ko méditant o lelo. Et à partir, il y a, je crois, 16e verset, bon, tangangoka nyonso, mais je crois côté ba olobela penza marambo eza partir à 16e verset. O bazo lobela l'air femme va changer usage naturel. Ya mwasi, ba kena contre nature. Et de même leurs hommes. Donc, ba pratique au bomona, ya mibali na mibali, ya basi na basi. Il y a même moi si kokende na sima, moi si na yo mozozo na sima. C'est contre nature, c'est interdit dans la Bible. Dieu n'y est pas. Sortez de ces choses. Yaya o moi c'est libala me bazwa ko na sima. O mona nzambe te za suir bima na makambo yo. Bima na makambo yo. O mo bali me bazwa ka lokola mwasi. Bible zo loba na Lévitique. Que mouton commettra biloko, il faut pas lapider. C'est l'abomination. L'abomination, c'est au-delà du péché. Les sous-mondiens vont comprendre dans ma abomination. Peut-être que c'est au-delà de tes forces. Moi, je ne suis pas là pour te condamner. Mais Jésus était mort pour ça. En Christ, il y a la possibilité que toi, tu sois délivré et sauvé. Donne ta vie à Jésus. Trouve un homme de Dieu digne qui a la grâce. Abonne de la ponayo. Tu peux nous appeler, tu peux m'appeler. On va prier ensemble. Le Seigneur te fera grâce et tu vas témoigner. Ah oui. Et c'était ça. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est la grande dame. De bonnes choses à vous. Tout le monde a une balance. Merci, au revoir. Bye. Bango ba lesbienne yo mobutu yo roza lesbienne ko le kanga misape minene nini yo sana ngo. Oza misape mila yo puti sa moi sa yo kipe bien yo mobutu. Yo misape. Oza na makasi ya kokanga mwasi na wana makolo pena boy yo. Et puis basi on a basi sentiment. Il faut ba basi mikolo ba basi sentiment mama wana mobali no dana ndako molinga mwasi mo lesbienne afi ba koma bolo pam ali boma. Ali boma. C'est pas bêtise toi bolo bango. Basi mususu ta sentiment. Mobutu il faut luka gelo. Moni gelo papa mwana wana gelo. Basi na ya koma na bango. Bango nde bamanda na ngamba na oda.
Côté l'autre déjà point na yo. Non oui. Tom tu n'as pas battu qui a la 3 bana. Ba okatana okosa. Ozapena mama ya 3 bana. Respecte-toi. Biso toza ki sita tondimi. Moninga, nga ki sita. Ndimi. Mutura Mobutu. Ala mona déjà liboso za na 20 ans. Ba cité. Boza ba ma fils kuna. Ba cité. Est-ce que nous prenons agresser? Moi, si nous prenons rôle dans la TikTok, alors on n'importe quoi comme ça, on a Ardine. Tant que nous avons des copines là, alors dans la TikTok, on a il faut faire des commentaires jamais. Moi si on a kuta libala kabela na kutu te wana moi si na yé moko ya libala. Ozo comprendre? Moi si na yé ya libala yo na biso chouchou. Moi si ba bala ye lelo ba bala ye. Lobi ba bala ye. Lelo ayo si banana lesbienne mo fibe mabolo. Boni ba se mabala salité be. Azaka na poto. Azaka na poto go. Ni ngabalo baba be. Ana mboka nini? Baba si à Bruxelles. Bato bana basi ba bomba basi na bango yo kati vraie lesbienne neti nga pena na boy. Est-ce que na ko ndima mo si mo boy abima na mobali mo boy asilisi kuna ye na nga? Jamais. Jamais. Loba mo sa futa nga kitoko. Loba futa nga kitoko. Oka bona ba yenge jamais. Boni ba ma fils boy, boni ba porta batu no so bo sangisa batu. Boni ba complexe boy. Amon na misapite, Joujou. La vraie boule, biso to lesbienne, moi ba lesbienne ma kata na biso za misapi na biso. Na ebi ya te ono ofungola ngana ngoti. Na do bisa osiko kenne ko tano mutu. Ya ngoda ofungola ngana lesbienne na misapi nino ya za na ngo ya kokota basi. Okota ba misapi onyo sotone nini. Na basi ngo ba plaisir na sentiment lokuta. Yo za misapi minene ya ngoda ofungola ngana ngo.